Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Botama Congolais bandeko nanga oyo ka ilengi. Ilengi ya botama Congolais ezala nango ka kitoko. Ezala nango ka bien bandeko nanga somo. Congo na biso ezanga matière te. Congo na biso matière tolali tolamuki matière, tozongi to yeli susu matière. Wana penza ndezala Congo na biso. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher reconnaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yelelo vraiment toye lisusu na pasteur Nabiso, pasteur Mike Kalambayo, toye lisusu na Penyel Nsamba bandeko nanga makambo eza ya koinda, makambo eza ya somo bandeko nanga makambo pas possible kandenge boyebi. Avant tokota na mwa makambo penza ya lelo makambo ya somo et ozala bien nanu na senga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne kwa kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga ezala bien sûr tolanda émission bongo kandenge ezala kazwa mwa kiti na yo vanda ovandi penza na position moko kitoko, position oyo sala teke okweya, donc vandi na openza bien côté mosusu tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre ezanga nango te. Soki yo moko moni ke non malili eza malili ezobeta, sala mwa ti na yo, sala mwa café na yo kandenge ezalaka hot chocolate surtout yango nga na lela fort osali bongo otie pembeni. Tie pe mwa eloko akolia baliaka kaka la famille on ne sait jamais. Oliaka tia penza eloko préféré akolia lelo nde lelo liaka na yo na système moko kitoko. Côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya oyo tolobaka biso nyonso tokos makasi na système kaka ya nini ya tokos. Bandeko nanga toye awa. Ça fait de cela une semaine toyaki komona Penyel Nsamba a publié ba photo na ye. Ya robo alati. A publié yango sur Instagram. Kandenge boyebi donc communauté na biso tellement que ezanga kanango makambote. Bala moko ba photo wana etambola na ba réseaux sociaux pas possible. Il y avait de ces personnes au bazonga qui pona olobaki non, le pasteur Mike Kalambay a redemandé encore à mariage. Il a proposé encore à la sœur Penyel pour le mariage. Bandeko nanga ezalaki somo ebeli ya batu basalela émission zoka Penyel Nsamba akendaki na ye na fête ya mariage. Azalaki invité kandenge ba invitaka mutu nyonso to alobi na lata bino mo boyebi déjà Penyel de nature aza mwasi moko alela kolata. Lingana eko bima kitoko azala pe mwasi moko kitoko wapi azala pe kitoko alata kina ye ndi akindaki na ye feti ale kandenge ezalaka feti bokanisaka ba photo ale ye pe bakangaki ye ba photo to bakangi ye ba photo ale aye ko poster yango wapi na Instagram nde batu bazwaki eza te ke le pasteur Mike Kalambay a proposé ki lisusu epa ya Penyel te. Ezaki nango ka ba photo mais tellement que Congo na biso to lukaka matière bandeko nanga yango
tambola kikeno pasteur Mike Kalambai a proposé les sous et pas à Peniel. Et pourtant, c'était faux et archi faux. Et du coup, la famille toyeka boye toyeko vanda to monika vidéo mosusu ezo circuler. Ezana ba TikTok pas possible. Vidéo wana na zwaki ka capture moyen na tiango na chaîne ezate tala kaka il faut to batela musala. Yango capture na zwela ki bino bandeko nanga eza vidéo oyo pasteur Mike Kalambai abandana ekoseka na mama na biso. Tomoni aza na alliance déjà na maboko aza femme peu mariée amando seka azo bongisa surtout veste ya pasteur Mike Kalambai. C'est comme si bando zo bango moi photo et puis ba yeba kiki bazo zo bango moi vidéo ba oseka na bango abongisi ye veste kandenge zalaka. Siko bandeko nanga tala ba message à batu na ba vidéo kandenge zo circuler. Franchement moi si ya Mike Kalambai elongo kitoko ten et na préféré Peniel. Bandeko nanga yango na memaki émission o lelo to solola nanu. Siko na minute oyo moi signon soto mona na pasteur Mike Kalambai ezaka moi sinaye. To mobali nyon soto mona na Peniel ezaka mobali a Peniel. Bandeko nanga to tika biloko a bongo. To tika ko finga ka basi ya batu. Toki totali bien elongi ya fi oyo. To mama oyo aza mwasi ya batu. Eza je suis sûr que si ceux qui beaucoup se rappeler na mariage moko esalamaki ezalaki mariage ya cousine ya pasteur Mike Kalambai kutu muto akotisaki cousine na ye wana na mariage na entrée ya église c'était le pasteur Mike Kalambai. Banungu nungu etambolaki que non le pasteur Mike Kalambai vient de se marier. Ils allaient qui somme, il y avait même de ces personnes qui que non. Comment ça fait-il un pasteur qui a divorcé puis au yekobala les sous? Normalement selon Bible il faut soit mon quoi kufa de mon sous soit otika la kobala ce qui mon sous soit zaka envie moyen bobala ezate ezali qui somme. Mais ceux qui botali elongi na vidéo wana bomona ke elongi wana na vidéo eza mutu moko. Donc akoti kozala cousine ya pasteur Mike Kalambai. Et puis, pour na batu oh bokomi ko tambusa ba moi vidéo ya muke ka pour na ko salir pasteur Mike Kalambai. Et mo souton bo sala ka bongo bo sira ka peut-être que non ano na musapia mwasi ezomona na te. Parce que na musapia mwasi ano ezomona na te. Ezo la kisa que aza mwasi. Ce qui le pasteur Mike Kalambai abali. Akoya jamais kobala na kunzu te. Aza serviteur a Nzambe ya munene. Et puis aza star moko aza koni. Donc mariage na ye e mata ekita. Ta soki ba ozonga na Peniel. Mariage na bango e ozala kaka na public. E ozala na kunzu te. Ba obala na ka na public. Ata soki okendo bala mwasi mususu to ye bango. Mariage à pasteur Mike Kalambai ekoya toujours na public. Ba okendo bala na kunzu te. Alors bandeko nanga to tika biloko wana à l'occasion de rien. De rien, balobaka de rien. Tokomi ko finga batu mosusu elongi kitoko te. Est-ce que boyebi force à créer moto? En tout cas, moi je m'étonne, ça m'étonne vraiment la famille comment na batu mosusu bazwaka audace wana ya koya ko finga batu mosusu. Bozwa, est-ce que boyebi combien d'énergie ezwaki Nzambe pona créer moto? Mais biso ba mosusu omona muke toye na ba réseaux sociaux pour na ofinga kabatu. Kofinga kabatu. Kofinga pourquoi? Et puis si vous regardez bien batu oh ba ofinga, ce sont des personnes mikolo. Mikolo penza, otali bo lobby oh papa ko 35 ans, 33 ans, 40 ans. Wana nyonso ka nini pona mbongo. Arrêtons ça la famille. Ça n'a pas de sens. Bablo mosusu photo tikaka. Eza bien te. Tokoki jamais koya na ba réseaux sociaux ka pona ko finga. Et puis une chose aussi à savoir la famille. Le pasteur Mike Kalambai est libre. Est libre vraiment dans ses choix. Ce qui a lobby que non, na obala nanga ceux qui sert nani a obala. Na obala sert ntumbako. Eza ye moko.
eza yo moko la famille eza teke non parce que babalana ki na penyel parce que eza pasteur parce que Bible elobi mais soki amoniki avec penyel je n'étais pas heureux dans mon mariage akoki jamais kozongela lisusu ka te à moins que soki réellement Nzambe aye ko confirmer que non il faut zonga na ka na penyel wana yebi que non c'est la parole de Dieu je dois obéir mais quand dans les vides boye nalandaki kuto émission moko ya pasteur Mike Kalambai alobaki oui c'est vrai penyel ayaki koloba sur les réseaux sociaux mais nga nazalaki calme mariage wana est-ce que boyebi combien na souffriraki na mariage wana est-ce que boyebi combien na enduraki na mariage wana le pasteur Mike Kalambai alobaki ke na bando comprendre que na mariage nyonso makambo ezangaka te eza ebele de nature le pasteur Mike Kalambai azala muto biloba loba te azala muto koloba loba te koloba na ye mingi kande tomona kaye ko prêcher koyemba tomona kaye na mata na majabu kande basala ka bango ba ambassadeur bokomona ke c'est un pasteur oyalinga penza koloba te mais il s'efforce vu que aza juge il est obligé de parler mais à l'occasion ka de rien boye aza mutu moko azala na biloba loba te azala mutu moko biloba loba te yango omoni ata ba makambo mosusu sur les réseaux sociaux c'est vrai Nzambe apekisa ye aloba mais eza makambo mosusu parce que eza nature na ye te eza genre na ye te eza comportement na ye te yango abandaki na ye kosala nini koloba na ye te ata soki lelo baye bazongani na penyel gloire au Seigneur penyel aza mwasi kitoko toyebi ke baerreur mosusu ekomela biso na vie peut-être kibomwana er mosusu ezalaka peut-être en entourage et surtout sur le plan marital ebele ya bato bakomprenaka te le mariage a été toujours combattu bandeko nanga le mariage est une constitution divine mais mariage ezalaka toujours et encore combattu soki nano comprendre makambo wana te yango bomonaka bato mosusu après 2 mois de mariage peut-être que l'homme commence à se plaindre non je vais divorcer ou la femme commence à se plaindre non je vais divorcer pourquoi parce que bo comprendre te bino bo kanisika ke non mariage ezaka bisengo na bisengo te mariage ezalaka bisengo na bisengo te mariage ezalaka combattu donc l'homme et la femme il faut bozala toujours ensemble ba priaka ba bundaka bitumba wana yango bomonaka ba couple belé ti 30 ans ti 35 ans soki bokie kotuna na ba couple o esali 35 ans de mariage botuna bango secret na bango ba koyebisa bino ke non secret ya malonga ezalaka te mais secret ya munene ezalaka Nzambe vie de prière surtout dans les mariages yango bato ebele balongaka donc c'est comme ça la famille makambo kendaka bongo soki lelo pasteur Mike Kalambai na penyel samba ba se décider ke ba zongana ba ovanda pe kitoko mais soki pasteur de son côté alobi ke non ngana penyel to zongana te to penyel alobi nga avec le pasteur Mike Kalambai to zongana te en tout cas ni eza ba choix na bango eza ka parcours ya vie eza passé mutu na mutu quand même apprendra qui leçon de ce qui s'était passé. Mutuna mutupe akoli de son coin ayebike na mariage à tout retour na okota ba comportement on a bando sala boye na deuxième mariage nanga na osala ngo lisusu te. Ata soki bazongani oza ba comportement mosusu moi ça roti koloba na bando sala boye. Yango ba comportement oyo sala kike mbutu ekotaki na mariage nanga. Alors comme tozongani na osala kango lisusu te mobali pe akoki koloba pe bongo donc ezalaka bongo mais toyaka te ke non soki parce que tout le monde le pasteur Mike Kalambai na mwasi bala moko il faut biso to ikende ba vidéo wana to tambwisa po ka pona nini ko salir le pasteur Mike Kalambai to ya surtout eso sala pas César osala que non batu mosusu moni akoti penza komi pe ko finga o finga mwasi ya batu asala bino nini Aïba Yabino. Et qu'est-ce qui vous prouve que c'est elle la femme du pasteur Mike Kalambai? Rien du tout, il n'y a pas de preuve. Et ça l'a bien beau, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux, vous avez des preuves. Il y a que non, c'est elle. Mais quand dans les vides, boy, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Oui, vous avez besoin de la popularité, mais popularité na bino ezala na mwa limite. Limite penza ya makasi. Nini olingi oloba, nini olingi okoma. Et ça m'a camion surtout que non, parce que dans mon acquis vidéo, donc peut-être, mais va prendre des informations, va te renseigner. Oye na ba assurance ya makasi que non, c'est tel, c'est confirmé, tout ce n'est pas tel. Wana nyonso ka to luka visibilité, oui bien sûr, mais visibilité na biso ezala na sens ya bien que ya koya ko finga ka batu. Biso ba mama youtubeurs ba sekara biso ke bino ba titre na biso oui mais to yaka wa te pona ofinga na biso batu. Tokoki kokoma na biso ba titre moko ya kobeta. Ya kobeta penza parce que toza na besoin batu ba ya kotala ba ya koyoka nini ezoleka. C'est comme ça, mais ya koya ko finga, ce n'est pas gentil. Makambo ko finga bandeko nanga ezalaka bien te. Na minute oyo toyeba position ya pasteur Mike Kalambai te. Toyeba position ya Peniel te, me bango moko na nzambe na bango nde bayebi. Soki makambo na bango kozala officiel, tokoya lisusu ko informer bino ke bomoni makambo o to betaki lisolo yango wana. Soki peke non kozala soki ndeni bango kaka, tokokota kota penza na mozindo to bandolande la vie ya pasteur Mike Kalambai to bandolande la vie ya Peniel Samba te. Baza libre ya kosala vie na bango. Kutwawa, tango Peniel a zonga ki pona osenga babolimbisi. Il y avait même de ces personnes. Eh, a komi ko zonga. Parce que alingi pasteur Mike Kalambai a zongela e. Yango pasteur Mike Kalambai o zongela e te. Eh, biso toza banani pona kotia point na ba vie ya batu. Bande konanga ta to beta kama solo to tia ka virgule na ba vie ya batu mais point muto suka tia ka point na vie ya batu. Il n'y a que Dieu. Ye muto tia ka point. Ma biso ba mosusu. Toya na biso to tia virgule. Toyebi te ba raison nini pour ça ki Peniel aya ko senga bolimbisi. Ata soki ezake elle est toujours folle et amoureuse ya pasteur Mike Kalambai. Où est le mal? Où est le problème? Na mona nanga problème te. Na mindele to mona ka moi c'est ce qui alingi mobali ya kende penza et pas mobali ya yebisi ke je t'aime. Na lingi to za na relation amoureuse. Mais pour nous les bantu to mona kango tabou moko pas possible mais to linga ko landela makamwa mindele to linga ko sala pe comme mindele. Eza pasi na communauté na biso. Soki Peniel lelo alobi que non, je suis encore amoureuse de Mike Kalambai. Akoki ko lakisa bolingo na ye, akoki pe ko proposer le pasteur Mike Kalambai, ça n'a pas de problème. Nga na omona nanga problème te. Na omona nanga problème te. Ba makambo nyonso elekaki le pasteur Mike Kalambai et Peniel. Ezaka ba makambo ebele ya batu bazalaki na kati. Ebele ya batu. Peniel azalaki mwana muke. Surtout, ake kobala na nani na star. Soki oza mwana muke okepe kobala na star, entourage de ebomaka makambo ebele. Entourage penza nde ebomaka. Soki ezalaki ata batan neti batan ya lelo, nde ba Peniel babalaki na yebi te que je ne pense même pas que makambo oyo elingaki esalema. Parce que alingaka kota ba entourage neti ba mama Deborah Lukalo, ba mama Sandra Mbouyi, ba mama Rosni Kaiba. Parce que bango wana baza un peu close avec le pasteur Mike Kalambai. Mais wana le pasteur Mike Kalambai azalika na ba pasteur Moïse Mbie. Déjà toyebi ke pasteur Moïse Mbie azalaka na marié te. Ndezaki mwa entourage na ye. Mais siko ya lelo tota la plus ba entourage ya pasteur Mike Kalambai eza ba entourage moko ya batu moko basambelaka. Bande konanga tokomi na biso na suka. Bye bye la famille à la porte.